Comment on a 20 ans, Papa Trésor Azoko s'est retrouvé na banana et place mon côté na poto. Mais pour nanga ezama wa mingi na zui kumoko ya pasi parce que ezala bo papa nanga bo mama nanga muto akufa na mbeli azate eke mwana wana akufi na mbeli akufa na mbeli oyo basa ko publier o basa ko loba ko finga ngai na ndenge nyoso ko finga ba papa na ndenge nyoso lelo oyo famille ya maître Tracy et Olobakaka babomeli biso mwana bazane sengote banani bati parce que maman mutaboko la mwana non baloba non maman abomeli biso mwana maman ayebisi biso te ke mwana basala ki boy il fallait benga biso explication ebele baloba loba ebele babenga biso te vous allez informer non vous allez informer te que Ryan a zokaki parce que fait et salamaki qu'on se le dise papa fait salami na 11h. Tant que nous avons besoin d'informations, on a 14 heures. Du coup, on a 14 heures, 1 minute. On a 2, 3 minutes, 5 minutes, il faut bien papa. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, vous allez suivre cette émission de l'autre côté de Madame Sarah Tola Télévision depuis la France où réside cette famille, Papa Diego ainsi que leur fils, mon neveu, place Babazali déjà dans Mboka Macron, c'est-à-dire parce que Tadinga n'a pas déjà acquitté Awa. De l'autre côté, nous avons Top Max, en tout cas chez mon jeune frère Yamsi Yambe et Kozalabisi Kaboni, vidéo Ekoleka. Pourquoi nous sommes là, mesdames et messieurs? On a une situation tellement douloureuse. Depuis un poste de Utakio Leka, nous avons perdu Moko ya Bande Konabiso o Liwa Wana et Salema Kinandenge ya Somo Liwa Pasi o ya Mwana Nabiso Ryan oyo Atika Kibiso na Moko ya ba école ezali na République démocratique du Congo. Depuis un certain moment, il y a des informations fausses au Ezoko Leka na réseaux sociaux. Pour la famille, pour les parents, pour même liwa ya mwana wana. Mais je signale ici que cette affaire est déjà en justice. Il y a la justice congolaise qui est en train de faire son travail. Et nous tous là, nous faisons tellement confiance à cette justice. Il y a certaines choses qu'on ne peut jamais commenter parce qu'il y a l'instruction déjà, il y a justice sur cette affaire. Cependant, Makamwezali est belé au Elobami na réseaux sociaux. Bazo accusé famille oyo, bazo finga papa ya Brian, bazo finga même sa grand-mère. Otoza Awa, je vous confirme que Nazali na résidence et grand-mère Yamwana Oda Tikibiso. Je pense un moment à l'autre Bokomonaye, un moment à l'autre Boyokaye, même pour 3 secondes. C'est pour vous dire que nous sommes bel et bien na résidence place Bakoko ou Koko Yamwana Wana Autotikabiso Azali. Je suis avec une dame, en tout cas, na émission on est beaucoup découvrir Nani Oya Zaleli et pourquoi il y a l'équipe na Kati. Il y a émission Oyo. Vous savez, hein, j'ai l'habitude et tout ce que je fais. Bandegonio sobazo landa biso ezali ba musala pasi tozo ko sala. Donc je vous laisse d'abord to melana no maïs. Tozo ngana no na régie, nous allons prendre l'extrait ya film na biso. Vous savez Belleville Télévision c'est la maison du trésor. Alela kanaba obazo lela. Akenda kape na bisika yesengo, akenda kape na babisika pasi une façon ya ko partager mawa ensemble. Mais bino ba bokolanda émission oyo. Boye Baete, na maison de trésor, nous avons un film na Komo ya Mea Culpa. OSDG Zali disponible, le 2e épisode Ezoko Talelo, ensemble avec équipe O Ezoko accompagné Lelo. Et je suis Miezi, World, Tolandanan. Et puis on se retrouve tout justement après. Merci. Mama aiko pesa biso solo ya mwana na yeza kutungisa ye makasi bokoki kokosangisa te ngai na kamata kai na makasi te bombo kambo ba yebi ngala yeba ngoti yesolo batutu ba yebi ke ba violer Sylvie na mai mboke baby mboke ja ope où sont les faits?
Où sont des preuves tangibles ici? Il n'y a pas. Non, c'est bon, aigle. Ma papa, Natia boy, pas natia mon papou dans mon papa l'icolo. Ah, aigle. 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 Non, aigle. Non, comment tu vas? Ni non, ni. Aigle. You. Opération Sokola. So bato bazaki te na gifre yo bato bazate gifre so bato bazaki te odimo kama ta gifre papa tant ben yo oui ça y est gifre bazaki senyo mfumu te gifre kasi ngayo na te ile vitu mbata afata makasi te ka bilubalo yakozwa bikejo ke kolia kuna nzalo. Et alors, mais hier, maman l'a caché. Il ne me disait plus ses booms, ses histoires, ses sorties. Ah. Du coup, des fois, c'était moi. Donc, pour dire qu'il faisait deux fois des choses tout seul. Tout seul. Sans toi. Sans moi. Assim, le langage est changé. Mais et toi-même là, vu son état, est-ce que tu as eu le temps de lui demander, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Papa, là, franchement, je vous jure, je l'avais fait. Ponako yamba bango, ponako fungola, porte na yo pona bango. Mutumoka yemba kakala, bayina, bakoma. Ça dépend pas comment va faire tout pour moi. Non, yozala. Yozala so bazo biso lokoma bazo biso zo yokate pour. Oyoki, na lubi ba caprice na yo nyonso tika ngwawa. Awa, omono otika ndako nangale. Tika caprice nyonso awa. Pourquoi on a un jugement? Donc pour notre comportement, c'est juste parce que Sylvie s'est présentée avec Banami Balé. C'est ça comportement dans le monde. Nalingi était. Maman, ce n'est pas ça. Moi, je ne 15 à 16 ans. Moi, je ne pense pas que Sylvie n'a pas comme ça à 18. Cardozo, ça c'est quoi? Habille-toi vite, habille-toi, je dis. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es quel genre de femme, toi? Merci à toi Déo pour la réalisation de cette émission ainsi qu'à monsieur Gibson. Ermo ba benga efali. Ngana bité sur par rapport à quoi ba benga efali. Donanda ko bato baba yoki tozali awa. Beaucoup font là déjà plateau une façon bomona maman Zozo. Tozali nae awa otokoluka moi ensemble et tout découvrir pourquoi aujourd'hui famille ba mandaté yé poise à la face à tonton Tadingalapa. Bonjour madame. Bonjour. Bonne santé maman. Ça va, mais on est là. Avant tout, une émission au sincère condoléances na famille. Merci. Matanga nanu ya mwana na biso Brian ezokoleka ndenge nini? Bon. Matanga ya mwana na biso Ryan. Na koloba ezoleka na kimia. Je pense que tout le monde bayebi bazomona bayebi pasi aux familles et aux nango. Nous tenons les coups. Tozolela nanzambe na biso ye maître ya temps et à circonstances. Lui seul ayebi pourquoi il a permis que cela arrive. Donc tozolela Kimi ezali. Kimi ezali nzambe a consolé metemu ezali ya kozoka. Liwa ezalaka facilité mais biso nyonso toyebi ke ezali fait moko naturel mais ezalaka facilité pona ko surmonter ba biloko wana nzambe akoka kopesa bino makasi na famille bobo yambaki sango nano ya mwana na biso ndenge nini puis elegaki ndenge nini po soki bandeko bakoki kozwa une idée sur la mort de notre fils. Difficile à expliquer. Ben nzamba pesa biso makasi. Toyambaki sango ya Ryan. Toyebaki Ryan malade te, mwana bimaki na tonde, mwana nyosa kenda à classe. Du coup on nous appelle les soirs à 20h. On ne savait même pas parce que
Ryan a vivre la maman naïe. Ici, c'est chez grand-mère naïe. Maman, papa naïe. Maman a boti papa ya Ryan. Papa Tracy. Papa Tracy. Tracy Boyo. Maître Tracy Boyo, parce qu'il est avocat. Précisons qu'il est encore en France. Hein? Il est encore en France. Ouais, il est encore en France. Où il a résidence, il y a maman naïe. Ok. C'est là où Matanga ezali. Tous na Matete, dans le quartier Mongo, numéro 22A. Ici, quand Matanga ya Ryan, Ezo Salam. Tu as qui sango ya Ryan, mercredi soir. Ne sachant pas où Nyonso et Salamaki, Nenge Tozo qui est dans les réseaux sociaux. Et on ne pouvait que vérifier Ezalaki Nini, tant Tozo qui sango, et par là, Nyonso Oyo et Komiko Lobama, Ezo Lobama. Bref, au bisoto yebi muninga Ryan a poignardé avec Ryan na classe na Sévigné avec autant à la Sévigné à première rue et Salama Ikuna a poignardé avec Ryan na cœur et puis na épaule nae. Oh, deux places? Et ça 2 places. Et ce n'était pas seulement Ryan qui banami balé. Nous avons mené à Salama Kamnae. Oh mususu muninga mususu il est encore en vie bien que Aza nanuna na soin au Azozwa, Azanon n'a pas si, mais Yabiso Ryan n'a pas survécu, puisque bon, il a quand Kanzambe et ba médecin tout ba ebi o eleka qui jusque là, tozo mené non banquette na biso, kolka koye ba c'était quoi? Mené banquette ou bien c'est l'état? Justice, mutazo mené banquette na, excusez-moi par là, jusque là justice, azo mené non banquette na jusqu'à découvrir. Très bien. Mais aujourd'hui, s'il faut, parce que Ezali, une émission, une vidéo où beaucoup de personnes font éclaircissement sur cette affaire, parce que déjà, et comme Koko ta famille, et comme Koko ta insulte, et comme Koko ta bandenge mokoboyo. La mort de notre fils. Et Salaki donc Salaki na réseaux sociaux. Ryan Azali na âge nini. Ce qui au cocu comme ba âge ya Ryan. Ryan, je dirais que Ryan, je dirais automatiquement il est mon fils. Donc il faut naie ba âge naie. Ryan a totalisé 12 ans. Dans quelques jours. OK. A totalisé 12 ans. La classe n'est déjà Ryan. Ryan était en 8e. 8e, Oyo na à 2e secondaire. 2e secondaire. Ok, très bien. Mais est-ce que et ça la question moko na besoin na yeba. Ah ezali et pas ya grand-mère na ye. Ryan abano fanda pas ya maman na bango. Sikoyo matanga et komeli awa na moyen nini. Bo kaboli famille ya maman bazo sala matanga na ngamu na bango. Bino pe bazo sala matanga na ngamu na bino ou bien ezali ba close na bino bo lobby te lokola grand-mère azali résidence eza place papa ne azali toki ndeko sa la matanga kuna. La maman de Ryan est témoin de Jéhovah. Toi bibi sonyo sur témoin de Jéhovah ba sala matanga te. Et même si ezala ki bongote la maman de Ryan et le papa de Ryan ba kabwana ki déjà. Ici c'est la résidence comme Maître Trésor ne vit plus ici, à vivre en France depuis 2 années. Ah, on a des résidences na yesika ya koleli. Très bien. Automatiquement, matanga izo salama awa. Mais na zozonga les sous. Mais bato pe bazo interpréter, il paraît que ce qui peut moi na akufa qui parce que bien que ba poignarda qui est 2 places mais aussi makila basenga ki bazong sa makila ndeti famille boyaki oh tozoyoka na mato ya bato na banongo famille de boyaki que moyen bazong sa mwana makila bezate pendant ce temps là moi nazo sala hémorragie na ndenge ya kati bino bo yebi yango pe est-ce que ezali ya solo to ezali ya lokota sur ces points là biso tozalaki wana te. OK. Ni biso ni maman ya Ryan azalaki wana te. O nyonso ezala sala mawana en tout cas ezaka minga ngande mutu foba yebisa biso raison pour laquelle na oto yebisa bino justice asa musala na ye na suka toyeba ezaki nini. O vraiment Ememi Ryan Tinaliwa. Très bien. Oh Ememi Ryan Naliwa que son âme repose en paix. Il était encore vraiment moqué. C'est tellement douloureux les jours où j'ai reçu cette mauvaise nouvelle. En tout cas, j'avais pas
nazaki même ata na moyen ya kolia te parce que de sala nga pasi et Nzambe a consolé motema maman Ryan, papa Ryan et puis famille Mobimba. Mais liwa ya Ryan namoni et nécessité makambo ebele na réseaux sociaux maman. Balobi était Ryan eloko ememi liwa et koti liwa na vie ya Ryan ezali karma. Ba résultat ya makambo papa na ye asalaki. Papa wana ki paka mwana te. Papa wana a abandonné mwana d'ailleurs. Il paraît aboyaka maman ya Ryan pour alanda mwasi moko boye. Alors babilo kwana nyonso nde ezoko benda ebendi liwa ya Ryan nde etindi ete parti mosusu basilika bamona ete ndeti cause liwa ya mwana na bango envoûtement o ememi liwa et cause à la famille ya papa. Obanina nous se présenter lisusu awa et puis to continuer émission na biso. Merci. Merci na question na yo. Moi je suis madame Zozo Niati. Nazam moko. Il y a moi si wa liboso maître Tracy abota ene mwana. Oh yo ya liboso? Oh ouais. Maman ya rien ndé ami balé. Ouais. Oh, mais baba lobi était maman ya rien ndazali ya liboso. Il y a mi balé ndé bazwaki ndé ba abandonné balandi ya mi balé. Ya mi balé ngo ezali yote. Ngate. Ah ok, c'est bon. To continue. Tout ce que je sais, naza maman ya mwana liboso. Mwana o na botina na maître Trésor. Azana jeu de na système qui santo. OK. Ouais, elle s'appelle Hilary Boyo Niati. Elle porte le nom na Ryan. Nazoka pe moi comment mon ndeti moi bongo na réseaux sociaux. Hilary Boyo Niati. OK. Yende mwana liboso. OK. OK. Oyo ya maître Tracy. Dire que le karma ayaki po yango ebomi Ryan que pour papa na ye aza irresponsable, pour papa na ye azo venger, pour papa na ye. En tout cas moi je dirais que c'est faux. D'abord de 1. Et l'autre opinion il faut eyeba pe simba. Eza que si kalikambo sala maka pa fait comme kebele malobe bima kebele belé. Très bien, très bien. Mais seulement et l'autre biso batuto comment zanga lelo ko sala analyse. To analysera nanu te avant ya koloba likambo. Ou bien ko kitado sur le terrain. Voilà, voilà. Donc investigation. Voilà, merci papa. Merci papa wa molobelia solo. Molobelia solo. Tant ozo lobela opinion. Public toyo kaka oyebimaka. Mais moi je crois que Moussala Oyo ya presse pour nous valoriser, il faut que ça on a ba norme moko ya bien. Tant ba yeli information, landa on a source avant o le ka o publier ngo. O landa on a source, te kan ndenge ba lobeli yo. Tu ne maîtrises même pas yo moko. Traiter ngote, du coup o le ki ka o diffuser ngo. Pourquoi? Ozo ba live ebele pour ba mona ke yo nde muto yebi famille wana très bien. Non. Maître n'a jamais été irresponsable. Non, bête la bino, moi et l'homme mon qui tout qui m'a si mangonga. Prends ton temps, madame. Nga la zuize mi à maître. Moi j'étais en 6e des humanités. OK. Maître azalaki na jeu en aïneki na droit. Ba parents na yena ba parents na ngai ba solo li eku ba zui charge. Mais lelo, non dévoiler loko même famille na e ba habiter ba Hollande ndé na oloba. Kebaso eza eloko do epanza famille. Et panza famille te, epanza famille te, eza juste kotali sa responsabilité ya maître. Ndenge bazolo belango ndenge opinion zo commenter et tout et tout. Très bien. To commenta ka eloko yo to ça ele analyse. Nazaki élève. Yazaki étudiant. Yena inikin na homme. Mais azozo temps. Ba parents ba éviter ayota la mwana na matadi. Ah OK. Asali pe koli moko boye ayota la mwana nae. Asala ba envoi pour la mwana nae. A chapina abetidian ba ya parce que à l'époque ba monnaie électronique ezala été. Mais au mona oya ba koli ya mwana nanga. Wana asala te. Ana no étudiant ba pese mo pa parents pour futa classe. Ana raisonnement wana ya ozo charge nae. A combien plus fort tant a commencé la mbongo. Tant a commencé la mbongo nae. Aza irresponsable était. Les lots ba bengé irresponsable mais ngana témoin que de fambon et comme la pananga pona kabola na bana nyonso po ngam na boti mona liboso.
Maman, baba lobby. Oh, tozoyoka. Sociaux et le baranango, on a dit il faut qu'on analyse. Il faut tant bailler les bino réseaux sociaux, bino journalistes, tant bailler la rabino info. Bon analyser, on va qu'il y a la source. Que les cambo va pesi biso botika na to mais quand to kota to yeba nano. Tant on vérifie moni que non, eza ya malam, oyambi. Ya mabe, koyamba te. Koleka te poka batu ba yeba ke eza yo mutoleke oloba ke likamone sami bono, mwana kufi pona lisuma mutu te. Na plan ya nzambe eba na yeke Ryan akufa lelo akufa mercredi wana eza bongo. Eloko to lukande to yeba eloko ni le bandaki ndenge nini ti Ryan ekoma bongo. Très bien. Du coup na koluka ko yeba wana tozo la justice sa sala musala na ye. Très bien. Na suka justice sa sabino ke ezaki sa bisonyo sezala ki bo ezaki bo to kati likambo boy. Et non to banda o mema makambo comme kota vie na ya ba parents ya maître Tracy na ya couple eza na pasi. Ba bongisi mwana na ya kokola bongo. Ah oui. Nesika bolendi sa. Nesika bo te ya pe ba parents na bandako o bazwa katon ya vérifier bana na bango te tomba dans la classe. Il y a côté ya pe be école les wa charge na bango. Na ba surveillant ebele ba tchaka na be école musana bango ezalani. Makamango et ça bon, continue quand et non koloba aza irresponsable, le karma est venu parce que le papa a vengé et l'autre côté. Na vie je crois oza mobali lokola yepe mobali so le kinzela mo esimbité au changer au kaka le kanzela mususu donc oza bato eza mambo komela mutu nyonso mais dire que za po azo sala boye po sa bo alongwa wa kekuna non wana ya vie privée na ye na ndenge nyonso elekelaka eza yango te mutebomi mwana. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui maman ya mwana ya maître Tracy moi on a déjà ti a commis une université déjà ce que nous quoi ce que tantine c'est que dans l'équipe d'ab à 20 ans. Ouais. Et aujourd'hui vous prenez le courage. Yo fan d'apena na kit pour expliquer ou protéger ou encore plus défendre l'image il y a Oyazali papa il y a moi na yo. Ezali dit à quoi? Merci. Eza dit à ya bola munaye. Il y a responsabilité naïe. Quand on parle à mal pour trésor, moi ça me fait très mal. Pour naïe bien bongoté. Tania so batu ba loba e a bongoté. Raison pour laquelle au moni boye pe nandimi ovanda na kiti na loba. Et a yete o ba lobela. Ba luka trésor mususu. O nga na yebi, ya nga na leki. On a lié sa opinion que ça y était et ça au batu ba lobate et comme bongo pour la nini parce que si réellement maître Azalaki n'a pas azwaki ba responsabilité na ya mais peut-être moi n'allait pas se retrouver chez sa maman peut-être azofanda on a grand-mère na ye lokola na moni lupango eza nango monene résidence eza nango j'en suis sûr qu'il y a des chambres vides mais moi na se retrouver de pas ba maman ndenge nini. Ça aussi, c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Papa journaliste, vous pensez vraiment Lelo Oyo, ce qui Koko ya Ryan, Andima qui a beaucoup la Ryan a beaucoup amate. On a calcul ya biso basi. Na ke libala na côté moko na bona nga opesa bana ba ke pa Koko na bona ndima beaucoup la bana na nga moko. Mais na ndena beaucoup la bana na nga papa zo charge ya bana na e. Aujourd'hui, on appelle trésor irresponsable. Mais baluka, on a dit il faut qu'on ça l'investigation, qu'on soit information à source. Il fallait baluka ta papa ou aboko la Ryan. Ba yeba soki réellement trésor aza irresponsable. Parce qu'à chaque envoi, il y a mbongo, to ya koliko ou ta poto koya. Muta recevoir ngo eza monsieur Badila. Je crois sur internet où mon va commis Ryan Badila. Badila c'est le mari à maman Déborah. Ah, monsieur Badila au bazo komawana. Voilà. Ça mobali ya maman Ryan. Ah, ok. Et mobali wana nde mutu a recevoir sur son compte bambongo ya bana. Même bakoli soki eye yaka jamais na kombo ya rarement eya na kombo ya famille. Ah peut-être ezana koli ya famille et puis so eye maman kendotika. Même voilà. Vous pouvez continuer avec ce que donc on a déjà. Mutu donc a recevoir mbongo ezali papa Badila. Papa Badila. Ouais. Papa Badila pe azalaka en contact na maître. Bien sûr. Papa Badila azalaka en contact na maître. Maître abenga ka maman ya bana te parce que muto d'abord allez-y comprendre que maître aza
mutumoko honneur, mutumoko ya respect. Ayebi ke maman na bango abala ki déjà. Et pour ne pas ko déranger foyer na ye, du coup aluka ko zala en contact na mobali na ye pour aleka nzela bana na ye. Très bien. C'est comme ça l'information bana zwa ngo mingi epai entre bango mibali ba pesa na information bana. Mais lorsque lobi ceux qui osali cirque ceux qui Brian azalaka awa grand-mère na ya linga ki kobokola été wana nyo sezali ba calcul ya biso basi olien que lobanine parce que ezali lokola un message codé mais ici moi je pas besoin que nous ayons un peu de message au moto à comprendre en à travers ou au travers. Okay, calcul à basi ça veut dire quand je dis ba calcul à basi bon ngape na mona nanga ezalaki bongo hein boloko na balani na trésor te je garde la fille voilà c'est ce que aussi s'est dit la maman de Ryan comme ngana trésor to kabwani to divorcé na opesa bana te très bien na opesa bana te na garder bana baza combien mi balé très bien allons-y na tikal na bana na opesa te et trésor a tout fait pour azwa bana na ye akende na bana na ye sikazali mais maman arrêtez na ki bana et lembisa ki trésor te ko kipe bana na ye parce que maman boyi bana oyi ko pesa bana. Très bien. Ryan Azali moi na ya liboso et pas ya maman kuna. Oui. Voilà. Mais où tu peux collecter le komoko vite faire. Papa trésor c'est Azali moto ya mebeko ka ndenge do uti koloba awa. Oui. Asali mebeko na mboka inikin kuna. Mais je sais que déjà na poto déjà sali combien de temps? Fait, en tout cas, à Oumeli, hein. 20 ans. 20 ans, mais comment on a 20 ans, Papa Trésor, Azoko s'est retrouvé na bananaye place mon côté na poto. Eza na oyo, yo botinaye, na omo susu, na ba oyo mi balé, bazali et pas ya maman na bango o lelo moko Ryan atikibiso. Pourquoi papa n'a pas fait ça? Est-ce que ozomo na pété ke nanga mwana, eza bisika boni singezo kanga papa na kingo? Boana kati ya famille te en moi boye bango ezate c'est aux en raison lo bango mutu nyonso alobaka bongo parce que ezoloba ma pe na réseaux sociaux mutu nyonso alobango ezoloba ma des rumeurs aboya kozwa bana na ete asala bisonde ba mama to faucher na point wana bisonde ba mama to faucher na point wana bana wana lelo bon nzamba abindenga bongsa makam na ye mais quand à moi na oloba ta mso ranso akende inde pa kufina ete Ryan peut déjà si basala effort de marche moko yakende. Tout. D'ailleurs Ryan devait partir dans quelques mois ici. Donc en va décembre Ryan ngazala ate. OK. Et là ali bosse quand ba Ryan est à confinement. Et après confinement en tout cas na bibi sonyo so to kenda to ko ta ambassade de France to ebindenge nini ba traiter ba dossier ya bato. Donc ba nota la ba dossier o ya bato na bango e blokaki. Élément mususu ya pasi na ba ambassade na biso l'air confirmé si ba comme tala ba dossier oyo ya bango confirmé si la kala et si la kala mais po batala ba dossier ezali campé ya moto ya ezali kambo pasi aboya ozwa bana na été alemba bana ni ata mukolo monte nani abana ko boya ke ba Ryan ba voyager la maman na bango a préféré beaucoup la bana na ye alingi na ye maman mususu beaucoup na kolo bon le quoi yo bali moi si mususu maman moi si no bala beaucoup la bana na ngate na tikali na bana ngai est-ce que comment tu na fauché bana na ngai est-ce que papa m'a fauché bana est-ce que ezali mabele loso par exemple maman lobi ete bana na nga bazana no mikie moyena tika bango na maboko ya maman mususu donc azali te mais yo papa assumer ba responsabilité non du début jusqu'à la fin ezali mabele bon eza mabete eza na mabete maman to lukaka ko protéger bana na biso c'est une sorte ya ko protéger mwana mais devant les papas oyo yebi comment est-ce qu'il vit avec ses enfants oyebi sans sa responsabilité na ye moi je peux laisser ma fille lelo ake na ye dans un amte ma pasité ah oui parce que na yebi papa nendengaza ke muta omekate pembe na mwana na ye muta omeko ko torturer mwana na ete moraza ko intervenir voilà donc bon peut-être il a fait ça il a moté manaye il sait elle-même elle sait pourquoi est-ce qu'elle a fait ça peut-être elle a fait ça elle a voulu protéger ses enfants elle a voulu rester avec ses enfants elle a voulu on a moté manaye ngana ebité très bien je veux pas dire quoi que ce soit sur elle na ebi calcul na été pourquoi elle a dit ça moral les andénines entre la famille il y a maître Tracy na famille ya maman ya Ryan
Moral ezala ndenge nini famille ya Tracy elongoli eloko motuya. Bozala na kimia ndenge nini. Est-ce que bango mibale bazali na boyokani? Parce que awa na ye na résidence ya bisika boni papa Tracy, maman na bango azalaka. Résidence neti, il y a famille pena ya papa Tracy. Et peut-être moi je me disais en arrivant ici, je pouvais trouver maman Leki y a Ryan, maman Kouloto y a Ryan, Nokomoko y a Ryan ou maman y a Ryan, mais ici je trouvais que la grand-mère qui est là n'a qu'à anticiper comme on a grand-mère avec le temps, namoni bande konabiso basi bazawa, il y a que la famille de papa Tracy. Est-ce que bazali na moral ya malamu na temps où il y a passé bazoko traversé? Bon, c'est vrai quand on cholo baba traverser temps il y a passé. Vous savez na lelo oyo famille ya maître Tracy et Olobakaka babomel biso mwana bazane sengote. Banani bati parce que maman mutaboko la mwana non baloba non maman abomel biso mwana. Maman ayebisi biso te ke mwana basala ki boy. Il fallait benga biso explication ebele baloba ebele. Babenga ebinote. Babenga ebiso te. Vous allez informer te. Non, vous allez informer te que Ryan a zokaki parce que fait et salamaki qu'on se le dise papa. Fait salami na 11h. Tant on a besoin d'informations, attends on a 14h. Du coup, on a 14h, 1 minute. On a 2-3 minutes, 5 minutes, il faut benga papa. Le responsable à moi. Le responsable à moi. So benga aux yeux, la famille na sur place. Benga. Juste moi na Saint-Raph. Na 12e rue wana tata moi c'est moi na zawana. Benga bala moko. Mais papa azalaki informé moi na si akufi. Moi na kufi na pourquoi? Et c'est pas le moment où moi na kufa ki nde ba benga ki papa. Ba bengi papa na butu mulili ekoti. Oh là. Famille ezandenge ni. Mais sinon, eza famille moko oyo ngai nazo betela pe maboko parce que deux fois batu bazolongwa pe awa ba kepe kotala kuna ezoleka ndenge nini. Pourquoi vous allez en place mon côté? Ngana otuna ngo mémé. En tout cas bo préparer mémé pour fona tuna parce que yé pena do facha pena de kimia. Koko na biso facha kimia. Pourquoi matanga batia ngo place mon côté? Kocha matanga place mon côté eza na côté ndé na koloba na côté na bisoté parce que moi je me mets na côté ya famille. Il y a famille oui. Eza bisoté. Yoto comme de la famille na biso. Bango baza ba témoin de Jéhovah non to bango kuna matanga ezala raté. OK. Basala matanga té. OK. Eza na salle moko église epesi bango. Bato bazokende tongo ti 20h wa panzani mutu mutaki na ndako ne bango pe bakilala na bango na ndako. OK. Voilà. Mais pendant que biso koto to na posa la mwana à tout moment. Tout ça na bato pe bazoya à tout moment. Si ko bomoni bato bazate ma partir à 15h 16h au mona lupa on des autonda bato. Voilà, merci mesdames et messieurs. Nakanisi, nous sommes descendus dans la résidence à une façon il y a une précision, il y a des détails par rapport à des rumeurs rebelles et sur les réseaux sociaux. Avant tout, il y a un message au memi na baimboka na bayo bakozwa libaku ya kolanda bino par rapport il y a des rumeurs opinions sur les réseaux sociaux. Et là, on est lelo maman Zozo. Et ça lui était bino boluka biso bapanzi sango toya vers bino pour boluka moyen pour passer message moko boy motivation na bino ezali dire quoi ezape pona nini. Merci papa. Et loko o etindi biso to luka bino po bino nde bapanzi sango bino bapanzi sango kaka bino nde bato bozo chola ngana bengi yango licho. Ah non, non. Ça c'est trop fort ça. C'est trop fort oui, c'est trop fort mais en tout cas assumer. Non mais moi je peux pas donc assumer bamakamon ça. On parle de quoi assumer et ça que réseaux sociaux zoloba. Aujourd'hui vous savez métier oyo ya journalisme et un respect les sousté. Avant ce n'était pas comme ça. Ouais, les antivaleurs côté trop. Makasi. Makasi. Et so landeli bien, ba o nyonso ba o tia makelele wana. O luka azala kutu atana carte mon côté ozo laksaki aza un vrai journaliste. O leka oka aleka ine na simanda ku ba lakisi ka ezala ndenge nini aleki akomo lo bebele bele. Non. Wana ndete donc bokelinga pe. Te na bokeli yote.
C'est là que ça va continuer. Non. On va bien la carte. Non. Il y a bino wa contre nga ah ba lobela ma baby no bo côté la ngate. Ah yo ka gu. Oh yo ka gu. Money. Carte na ngango. Voilà. Yango. Ayo du goût. C'est bon, avant ça maman. OK. Voilà. Au money. Toluki binopo mais la biso pe oya biso sango. Très bien. OK. Par rapport à oyo nyonso ezoloba na réseaux sociaux. Très bien. Ah oui. Parce que lelo est commis OK TikTok affaire Ryan. OK Twitter affaire Ryan. OK oui. Instagram affaire Ryan. OK Facebook affaire Ryan. Oui. Partout ozoleka ezaka ka Ryan. En tout cas na oloba Ryan makila nezo ganga. Bamboke belé ezoloba sur Ryan, be monsieur zo salama sur Ryan, mais seulement et ça na ba oyo bazo sala émission na pasi o libote zui. Mais ça na ba msuso bazo sala ngo, je ne sais pas qu'est-ce qu'il gagne tant bazo loba mabe. Ne sika ba fortifier, ne sika ba lendi sa libota, ne sika ba teya. Nde na loba ki tout à l'heure là. Fait o salami. Moi personnellement, il y a liboso na opé sa charge oyo na ba parents. Na biso ba parents na ndako. En deuxième lieu na yé une école. Au moni lelo ba parents ba kansaka école était ya mwana. Biso ba parents to comment kansaka so na tini mwana na classe azala bien éduqué. C'est faux ba parents lelo ngana lo ba papa maman et a lokuta nde ba kongo ba lo ba luvunu. Éducation ya mwana ebandaka na ndako. Ma oboti mwana na yo. Obokoli mwana na yo classe ezala kité. Okolisi mwana no bando kolisa mwana tina âge soki 3 ans 4 ans 5 ans tina mwana no na classe école ezala kité. Après ndako ezala ke église. Pourquoi te lobaka maman mais mwana na église? Pour mwana yo kapé mateya o ya église esungaka. Pa parents bo peksa ba école de dimanche pourquoi? Maman qui a prière au tigi mwana na ndako. Yo moko kezo un plus mais na ndako no bongisi tigi mwana na mabe na ndako. Très bien. C'est faux, c'est pas bien. École est à la 3e position. Moi na tamu qui est une école qui ndako. Là moi na zobi manatongo. Na landi ba commentaire sur les réseaux sociaux. Oh non, moi na déjà mukolo na 12 ans déjà sac na ye baza droit vérifier. Qui dit ça? Eloba mi wapi? Moi na za mwana. Mwana na ndako libala, na ndako libala maman zolandela mwana na ye ozotambola bien te zo sala boyo sala bozong ça pourquoi? Parce que maman za na souci ya mwana na ye azala bien ici kazali. Par ya responsabilité ya ba parents, les parents n'ont plus le temps pour leurs enfants. Ba parents ba koma kaka tongo etani abimaki akende ki wenze koteka, maman abimaki wenze ke koteka, abimaki ndako ke wenze, ake musala azonga na pokwa, ayebi même pas mamie le gars na journée. Alors tout n'a même pas pour vendre une dengue. Ayebi même pas so moi na qui na devoir so ki moi na sala ki et les gars ndeni l'école maman yebité et alors yaka ka soka rolia teta musali de na bar na ngande sika na mela mulangi ayeka ka sukole alali. Très bien. Tongo etani abimiso ake mamwele ki na ndako ayebi yangote mabe makasi. Est-ce que bana batso ba bebe yango wana. Bana ba otala ba film musu na ba télévision. Maman so kota ikola lotiki moi na salon ta la télévision. Oyebi ba chaîne au moins a ota téléphone ya bana ngai moi personnellement na yebi ba site musu na téléphone te mais so na pesi jeune garçon téléphone a rekota ba place mususu oyo ngamo na okamwa bana ba kota na ba site mususu otikeli moi na connexion tam mususu mwana osombela ye téléphone te mais téléphone na yo yango ekoma ya mwana koma osala bana ba obeba ba parents to lamuka to te ya bana mate ya oyo bakoko na biso ba pesa ba maman na biso tozozwa temps opesa mo bana na biso te pourquoi ba maman lelo ba maman ba komi na moni na réseaux sociaux muso atie maman muso alobi eza photo ba parents to zo responsabilité muso alobi bo batato tiki bango wata papa okelukelo mbongo te avant na so banda ko éduquer bana surveiller bana moi nazalaka beaucoup plus ya maman parce que papa atie zemi maman yo mto memi pasi wana eza yo continuer pasi wana ndeko ndima ko mebango pasi ya 9 mois continuer pasi na yo vie mobimba ya mwana wana eloko oyo salami esali pasi tozo ke na école neti école esalameli likambo sevigné bon na memi sango école mabete mais ça ba témoignage pe ya mabe pour école wana on pensait que likambo so esalami année passée peut-être année oyo ezala bongo te mais tant bomoni ebandela mi c'est que
bazui charge à eloko wana. Mais là c'est pas l'école. Wana ezali c'est vous les parents parce que déjà moi na faut yeba bana wana je sais pas basala ba valise na bango ba sac na bango ba bango mon côté les parents prennent toujours le temps ya koyeba ke moi na azuna azali na des cahiers azana des stylos azana boyaza donc ba responsabilité wana en tout cas il faut mettre ça na bon je sais pas trop mais c'est sur les épaules il y a ba parents parce que c'est à eux ya ko landela ba makambo etali bana école oui mais bon les parents peuvent une grande part il y a responsabilité message nabino important avant tout grand-mère ezali message nabiso important ezali chers journalistes bozwa kimia nyonso bozo publier tozo landa biso famille tozo landa ne pensez pas que le quoi tozo commenter tete toi na pasi non to kundi mwana biso te ana onanda kwa malili. Mais justice a aussi musala na ye. Procès fungwama déjà depuis vendredi. Tous la justice a biso vrai likambo. Si manango bolé kana réseaux sociaux bolo bande union so bozo loba. Botika kofinga, botika communiser ba famille. Bofinga la famille, bozo finga na grand-mère ya Ryan, bozo finga grand-père ya oyo boyebite, boyebi vi na bango te. Bokomi kokota ti trésor a uta na bangangangango maman journaliste yo zalaki témoin. Et si aujourd'hui on vous poursuivait, ozana ba preuve yo opesa biso que zemi ya trésor et ona leki na ye uta epa ya nganga na bandundo préciser na bandundo. Ozalaki ozana ba preuve olakisa biso botika. Bato bazo futa bino bambongo po bosala biloko wana boyeba ke ko rattraper bino nyonso. Arrêtez ça. Bozela justice a osa musala na ye biso to ana confiance ya justice mboka na biso Congo que esa musala na ona ndenga malamu et tozwa suite pe ya bien pona mwana oya sali mwana na biso pasi to ana pasi na mutema botika obakisela biso pasi. Très bien. Le prochain rendez-vous pour parce que déjà vendredi c'est séance qui levé batindiango mokolo mosusu. Le prochain rendez-vous est à quand? Je crois si tout va bien, procès il y a mis balai aux vendredi. Vendredi oui. Vendredi oui. Vendredi oui, to kuta na susukuna to mekako tambwisa suli kamota ndeni leta otambwiselango. To la sima mibeko to zelande nyoso etambolela. Voilà. Maman pour natika yo, est-ce que beaucoup ont appelé na moi idée ya âge à moi no à poignarda qui Brian. Moi idée. Wana vraiment bisoto wana idété. Wana idété. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Maman, obosani loko mongo été et loko yozaki na bezo loba un message important. Oyo olingaki osala et loko oyo lingaki na c'est que bino bozaki na bezo koloba obosani loko. Je crois que c'est tout non? C'est tout ce qu'on a. C'est bon. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin parce que on doit se mettre d'accord. Je signale que je suis nakati ya résidence nakanisi bozo komona ba caméraman na biso bazo balaye déjà ba caméra pour vous signifier que tozali bongo na résidence bisika boni caméra za mais na rosenga madame so boko sunga biso juste avant de clôturer tout le monde a grand-mère même à pour 1 minute justement pas trop liloba ya grand-mère mais quand même tout le monde a grand-mère pour signifier que tozali bongo na résidence. Ah, mais je vais dire un truc, je vais lancer un message s'il vous plaît. Ezana bilo misu na vie ba commenta ngote liwa ezakabisika ya esengote ko kansate ke lokola ekweli lelo famille oyo nde nzambe azui ba liwa nyonso a bloqué ka pour la famille oyo. Nous devons faire très attention. Les gens sont en train de pleurer. Babazana passi, babazana maya misu. Des fois, bazo liate mais vous passez à la télé, dans les réseaux sociaux juste pour te récolter ba vue. Photo lukamoeto la takazaka moko ya mabe. Photo lubaka makamwa mabe. Et en faisant ça à la fin de la journée, ma chère, mon frère, mon cher, vous allez gagner quoi? Imaginez, j'apprends que cette vieille maman, non, aya, maman ya na eboué. Maman ya le temps yaya longwa. Imaginez-vous, elle est en train de faire son entrée, c'est notre mémé
En tout cas, beau comprendre Bisso. Cette maman que vous voyez, j'ai eu mal au cœur lorsque j'ai appris qu'il y a des lives au et Salémé juste pour insulter cette maman. Regardez à son état, à son âge. Yaya, ozunoka esengo yofinga maman mo aboué, oyebité, okutana na été. Le Dieu du ciel est juste. Les réseaux sociaux passera. J'ai une question, j'ai l'habitude d'y opposer. Question n'a pas y a bande konanga. Même babale qui n'anga son produit bango conseil. Botala batu bazoka bakisi pona ba 190. Mercedes 190 et Renia batu bazolango bakisi. Après 190 lelo babeta lisolo ya 190 lisute so moni ngo na balabala. En tout cas au kota lango 2 fois té. Toyaki a une époque y a ba courte joie. Ba Mitsubishi wana e bano qui ne donne la mata di trop y a ba courte joie. Ba to ebele bazola ngo bakisi. Lelo, est-ce que on parle de ça? To ba vanyon so le kaka. Onyon so le kaka noko ezalaka kozula ngo tenter, kozalaka pressé. Pourquoi? Parce que nous voulons tous apparaître pendant que yo moko za ba problème na ndaku na yo. Ti yo ozo lobana yo moko ozo milobake na auto finga mamo na zongi naza na mobile ya sûreté, naza na mwasi ya sûreté, moi na moko kutu naza na ye awa na kosi la papa mo boy makam. Mais na yebi ke zemiona ezaka ya papa X ou bien moi na za ya papa Y. S'il vous plaît mes frères et sœurs, naza donner ya les santé, mais ça me choque. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment nani? Comment maman Antoinette? Maman Antoinette. Koko ya Ryan. Tu n'as boti papa ya Ryan. Ok. Ryan a sa koko na ngai. Voilà. Message nini maman ozala qui n'a ngo besoin parce que na ko zoyo tenté juste qu'à 1 minute parce que lorsque je suis entré balobi était mémé azaki pe na message il fallait doit payer ça parce que et toucha qui ils ont touché na famille babilo ko nyonso ezo le kana yetando eke message no ezaki nini maman moko batu nyonso bazotala biso na lero surtout ngai nazo pesa bino merci mingi pe mbote na bino banso mais pona ngai eza mawa mingi nazwi kumoko ya pasi parce que ezala bo papa nanga bo mama nanga moto akufa na mbeli azate eke mwana wana akufi na mbeli akufa na mbeli oyo basa ko publier o basa ko loba ko finga ngai na ndenge nyonso ko finga ba papa na ndenge nyonso est-ce que batu wana penza bazo réfléchir ngaso na keneke na ndako anganga ko zwa bakisi. Pourquoi moi na trésor ya liboso akufa te? Wana kufa te. Eza likambo te na mokuse bato bazolo babiloba loba batika. Batika tosala matanga ya mwana bien eleka bien tokunda pe mwana. Pour procès ami baleza vendredi. Donc les vendredi madame tokei toyoka meli. Toza likambo sute. Soki ngana lobi mabe na sali mabe est-ce que moi nango akozonga moi na wana akozonga te vendredi passé moi j'étais là nazalaki na kati ya tribunal o basambaki na yebi o balobaki na yebi kasi mwana wana leki ngai boye balakisi nga mwana na moni ye boye mais ezaka kokanga motema nyonso totala ndenge tribunal akoloba oyoki ezala ndenge na fanja o ye na ba famille ya mwazi ya mama na ye o ye naza kuna te naza ni pour ni contre donc naza na likamute ke o na tieni mama na ye na motenda boye ezate très bien ezate o ngana salaki matanga na ye kuna nakendeki barumbu tosali matanga kuna oyoki des familles le quoi bazalaki ebele pa boye ngabite le quoi peut umeli tosali 3 jours 4 jours nazongela pe famille ya matete pour moto azali responsable awa azalaki te très bien yango nazongaki bon nazana likamba oloba te ba papa. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. C'est ce qui veut dire naba o nyonso balinga ko diviser pour mieux régner. Naba o nyonso balinga ko véhiculer ba message à mabe. Grand-mère a dit ça, nous avons reçu une dame ici, Maman Zozo, elle a dit ça aussi. Entre les deux familles, problème à ta moko, ezate.
ils sont ensemble. Preuve, grand-mère donc Loba, Azalaki Kuna na famille même, il y a maman, il y a Brian, elle a fait 3 jours. Donc, en tout cas, arrêtez. Makamouya aussi na réseaux sociaux ezali ebele. So moni makamouya kosa les ate obanina nkotala o ya famille ya yo moko na ya yo moko. Oko chape biso pe totalite. To profita ate pour moni bato moko baza na moi état de faiblesse, baza na moralité, baza na se ale biso to luka moyen to ose ton pour que bato bayo kabiso. Le karma existe, Dieu aussi existe. Soyons prudents. Lobego le kalelo. Merci.